président Gilles Kaloubi yeyo nga naza conseiller na ye moto aloba ya mabete mais tozoluka tosala ba analyse oyo eza vrai po mboka na biso e avancer papa yeyo o chef nanga direct nzambe merci na makambo osali po na mboka oyo Congo makambo osaleli 24 commune nzambe batelaka est papa oyo abundelaka mboka papa oyo abundelaka ba valeur totia mayele ya mabete po na Congo toloba maloba malamu bato bapambolama via bato échanger misala ekende liboso mabota etombwama toza na makambo ya mabete toza contre ekolo moko te d'abord biso na IDPS papa alakisaki biso makambo oyo aza moto abandundu oyo aza mokoko toyebi makambo wana te. Merci beaucoup à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mkwantombolo. Moi moi wakani na le grand musicien Zubwa Bilum. Mwana ntamburi anu ntambwa. Tokotika pouvoir le Mkwantombolo. Tozona 50 pouvoir. Merci. Il fallait na kota prison pour na yeba réalité. Pour na yeba tete droit nini. Merci. Kanga na lisusu wa moi ça muke. Pour na yeba réalité à prison za ndenge nini. Avec un confort en place. Ouais. Mkwantombolo. Oh, état de tout ça te yango. Aujourd'hui na kati ya message Iso mo batete ya mubesu. IDPS au pouvoir. Tokanga. Lebe wakanga Kabila komona mabete. Aba kangi nzeta mubesu Gilles Kaloubi. Batutu bandimi. Sobe Kabila kangami bomona ngo mabe. Toza na état de ya biso mo bakangami. Tolobelo kangami. Ebongo yo mbolombolo okosuka. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.
beaucoup na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mkwantombolo. Mama wakani ndalegra mujishinzi bwa bilumbu. Mwana ntamburi anu ntambwa. Tokotika pouvoir lelo Mkwantombolo. Tozo na 50 pouvoir. Merci. Il fallait na kota prison pour na yeba réalité. Pour na yeba état de droit d'États-Unis. Merci. Kanga na lisusu moi ça muke. Pour na yeba réalité à prison za ndenge. Avec un confort en place. Ouais. Mkwantombolo. Oh, état de tout ça te yango. Aujourd'hui na kati ya maison Biso mo batete ya mubesu. IDPS au pouvoir. Tokangama. Lebe wa Kabila komona mabete. Abakangi nzeta mubesu Jules Kalumbi ya batutu bandimi. Sobe Kabila kangami bomona ngo mabe te. Toza na état de ya biso mo bakangami ya. Tolobelo kangami. Ebongo yo mbolombolo okosuka. Topesi yo merci papa journaliste. Ngai nazali conseiller à Jules Kalumbi. Kombo na ngai ezali Jean-Marie Chamalakala. Na sepeli lelo to awa tozokumisa munene ya Nzambe pour la libération ya président Jules Kalumbi oyo akangamaki asali toloba un mois na ndambo de tozo to beti machine malamu ekoza ba 2 mois parce que ça na niveau ba parquet atungisami nde lelo abimi yango toye poto sepela na elongo yango toye poto remercier chef de l'état président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azo sala ya minene kati na mboka Congo tozo interpeller kaka conscience ya bandeko na biso ba congolais tolongwa na ba dispute ya pamba pamba tota la vision ya chef de l'état ezani to sala nini pona Congo soki mwana Congo abundeli Congo te nani oyo akoya lelo po abundela Congo ezo sala pasi toza na kati ya makambo oyo lobi ekopesa biso intérêt te bato bazolobela mingi ba un na ba un tribal tant toza na kati ya ba un tribal elo oni tokozwa lokola intérêt tolingana tolongwana makambo ya pamba pamba to servir Congo. Bonjour, bonjour peuple congolais. Awa toza na kati ya. Pardon? Bonjour, bonjour peuple congolais. Awa toza na kati ya lupango ya ndeko na biso président Gilles Munyere ozaki na boloko na pizo makala abimi. Topesi merci mingi pa ya chef de l'état Fachi Beto Mkwantombolo papa satellite. Topesi message pa ya moi Chikawanyi mama Denise Nyakero topesi merci mingi wa action bosali topesi sous merci mingi pa ya mama Marthe Kasalu mama ya bana mama ya mokonzi ya mboka topesi merci mingi pa ya mwana buta chingoma te meye kere ya mokonzi ya mboka nde Augustin Kabuya le secrétaire général de l'IDPS topesi merci mingi papa bana vraiment topesi merci parce que à travers message ya mokonzi ya mboka en direct vers secrétaire général lelo Jules Kalumbi azali banda topesi merci mingi pa ya mokonzi ya mboka vraiment on a pouvoir IDPS bakosa binote biso toza bakali du temple tozali pa na ye tozo sepela na mwasi na bana bazo sepela kutu bapesi président de la République merci mingi parce que bango à travers kulela na bango nde lelo Gilles Munyere azali banda bana kini ba diaspora topesi bino merci mingi pour na soutien côté prière côté financement vraiment topesi bino merci parce que awa biso toza awa bakosa bino te tosala musala to continuer musala pour que to protéger pouvoir na biso IDPS tosala remise et reprise na njambe likolo na mutu mususu te mutu akucha po pa betona na botamité pour le moment Fachi azaye moko mutu akucha face na Fachi na botamité bakosa bino te o boy na bo 2023 na ngai na Gilles Munyere tozo préparer ngai walesa tozo préparer pour que 2023 Fachi Beton satellite azwa majorité à travailler pour na mboka na ye parce que gratuit enseignement bana bazo tang ofele à travers idée ya mokonzi ya mboka muntu ko sebinite la lutte continue parce que lelo na bakoleka na ngai tozo sepela toza kati ya lupango ya président Gilles Munyere azali banda parce que azo combattre il faut boyeba en politique il y a des choses liwa ou bien boloko tangozo simba nzela ya liwa na kati ya politique oui même na prison oui nde lelo Gilles
a remplir mission na ye kete azobunda pona mboka pona intérêt mboka eza makambo biso ya bana ndako eza makambo libanda te to ndiko loba n'importe quoi pour le moment akoloba te avant de kimia to tale biso to travailler ti mais akoloba kaka mokolo koya parce que pour le moment awa tozala kati na epa na ye tovandi collègue tozo partager même na pouvoir même pas tozo partager awa tozo na esengo makasi na bakoleka na ngai tozo sepela tozo bina tozo mela pona kite Gilles Munyere alali epa na ye azali banda à travers état de droit na démocratie ndé mi apesi bino mbote tozo sepela makasi na ndiko na biso Gilles. En tout cas je vous remercie. Plus 243 85 091 0602 plus 243 85 091 0602. Je vous remercie. ndeko lelo toye eza événement ya esengo na ntongo bato bakie bamisala te bani toyeka mpona kocelebre esengo na oyo monene nkolo nzambe asaleli biso ya komona libération ya président Gilles. Yango moni lelo tosangani awa mpona kokumisa nzambe kosepela elongo na libota ya président Gilles Kalubi, Gilles Munyere oyo ayebani partout mopanzisango monene ya IDPS, communicateur monene ya IDPS Gilles Munyere lelo aza libanda na yango ekokoleka pamba te sans tokumisa ye mei numéro 1 ya mboka Félix Tshisekedi. Béton avimba mwana mboka Félix. Merci place azali, merci place ezali, merci na maman Denise Nyakero, merci vraiment na famille Tshisekedi nyonso, merci na ba ministre nyonso oya gouvernement oyo babetaki pena liboko na mesa mpona libération ya président Gilles pe torobosana te mokonzi na biso ya parti Augustin Kabuya Chingoma oya banda IDPS bomwana ti akoli lelo aza cadre na biso monene pe ye pe lisusu alalaki te mpona likambo yango asali tout mwana mboka Gilles azala libanda to remercier lisusu ebele tokobosana te ba collègue président ba collègue communicateur nyonso ya IDPS place bazali bao bazana Kinshasa na bazali libanda pe ko remercier bango nyonso na o bango basali bandeko nyonso balandi ya Gilles Munyere o bana poto o pe baza awa o misusu bakende ko luka libération Gilles na ba prière o ba misusu bakende na ba diplomatie na bango o remercier bango nyonso yango no moni lelo to sanganya na tongo. Merci beaucoup. OK. Bon, en tout cas, les Cambodgiens, les événements, parce que Moko na kati na biso azalaki arrêté ndeko na biso Gilles sinon même Gilles Munyere azalaki arrêté na niveau prison centrale via makambo yo boyebi mensonge délégué bilé mais justice ayi komona ke aza innocent de justice congolaise bakité ba pesi liberté na ye nde etaki coordonnateur ya ba warriors nde nayaki ici le terrain pour to sepela donc na famille na ba collègue président ya momoni présence na biso na niveau bandade yango wana et na ko profiter pe na occasion oyo ko remercier notre secrétaire général Augustin Kabuya pour remercier ba cadre nyonso ya parti et réagir ma parti na ba effort basali pour na ko défendre moko ya bango ezali bien parce que tous a famille et tous autres travailler pour na 2023 topé sa chef de l'État majorité dans tous les plans donc yango moni ifaki bana nyonso anda to zonga donc to fanda totala makambo nini elingaki kabola biso mais tout le monde qui essaye makambo ka mike ba fitilité moka pamba tout le monde qui non biso tout to sokoli maboko tous ensemble tous autres travailler mais dans la main pour l'intérêt général il y a parti na biso parti au pouvoir c'est pour cela nous profiter pour l'occasion que senga na ba combattants sur la partie ba respecter toujours il réagir à parti et tout travailler main dans la main pour tout réussir na 2023 topé sa chef de l'État majorité na makambo nyonso en tout cas na CPD et Nathan Oyo Tokumisi Nzambe na ndenge ndeko na biso aza libéré en tout cas esali biso sur makasi en tout cas na pesi balandi nyonso mbote bat nyonso apoto
tokobande koprier pour la ndeko na biso Gilles Kaloubi. En tout cas, merci beaucoup, continuer. État que vous avez congolais, donc des pères et des mères, Ouazako Konabino, des coordonnateurs, il y a Warriors, en tout cas, Nzambe Apambola. Merci. Ouais, merci Naba téléspectateurs nous sommes aujourd'hui du Bakou par la voie internet et ça bon monde on a bien jeudi ballon l'enfant terrible bon moni le lot ça a na résidence ya de qu'on a biso collègue na biso Gilles Kaloubi Muyambo o wapi toyaki a bonne nouvelle les ali que non ndenge basaki Gilles arrestation à côté na plusieurs makala au moment que je vous parle grâce à Mukwa Tombolo mwana mai Fati Beton grâce à maman Marthe donc grâce à maman Denise Nyakero, grâce à le secrétaire général Augustin Kabouya, Gilles Kaloubi aza libéré, aza déjà dans résidence na yende, au monibiso tutoye awa pona koya ko kabulana moi esengo wana. Nalingaki na senga na opinion internationale ko senga na peuple congolais nyonso bandeko tout ba diaspora boa libanda. D'abord, il faut boye baka na politique to s'attendre na biloko mibali. La politique boloko ezali et puis la politique liwa ezali. Maintenant biso tozali ba gardien du temple. Toza ba gardien du temple, nous sommes là juste pour koluka ko sala ke non koluka ko sala ke non ko garder to ko protéger pouvoir na biso. Donc na cadre ya ko concevoir pouvoir ya ngomoni et c'est qui Gilles azala libéré. Donc, Gilles Aza libéré momentalement, Gilles Aza a le droit et la déclaration politique. Et ça qui m'a cambré biso ya ndaku. Malgré tout, infiltré côté pour la diabolisation, la manière na bango ba memeli, et ça m'a cambré biso ndaku. Na kati ya parler to vandi to sololi. Augustin Kabouya, c'est notre secrétaire général. Tozan est toujours na cœur. Président de la République, Aza Papa Wabotiba na nyonso, ainsi que maman Denise Nyakero, maman Nabiso, et puis Koko Nabiso. Maman Marthe. Donc, la Pessimbote n'a pas de conditions au bas système Gilles, même de loin, même sur le plan financier, même sur le plan moral, donc sur tout le plan en général, Bambote place Bozali, au Yabilon de Gilles Kaloubi Muyambo, Aza déjà Libanda. Donc, l'activité bientôt là, ils ont banda, bisoto lembate, tous en droit, Yakolobelara à Mokonzamboka, Waneza, Moussala Nabiso. Donc, peuple nyonso bolinga biso obolinga Gilles Muyambo bolinga l'enfant terrible message ezaka moko on a elbino Kaloubi aza déjà libéré donc bana poto place bozali bomela ba champagne bomela ba vodka donc bozala resepela po muto alongola bino mo ba stress muto asala ke non na tongo la muki olandie aza déjà libanda mais après 45 jours de bon na Gilles azongela etando na pesi bino mbote na lingi bino mingi. Bye, bisous, na bosanité, les grands mécanos na Suède, place aux Ali, Bambote, na Delfo, on les a placés bateau, Balina, l'enfant terrible, Balimaka, Gilles Moniere, na bosanité, on peut s'abattre, son maman Rachel Mbote, Jofis, na Peso Bambote, Batutu Bazawana, Bambote, place aux Ali. En tout cas, merci beaucoup, Manabino, Tokutani, à la prochaine fois. Bye. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.